alobi koya na ye na Congo eza botutu mais bazwi botutu mususu batelie na Union africaine idepesa viva mosito alobi oyo bapeuple congolais bazozela eza yango te bapeuple congolais baza na kati ya souffrance mais nalobi boye souffrance oyo biso toza nango lelo eza souffrance ya 2 ans te eza souffrance ya 18 ans eza souffrance ya 2 ans te et lelo epenge tu n'as aucune leçon à nous donner dans ce pays. Très bien. Tu n'as aucune leçon. La souffrance que nous avons aujourd'hui, c'est la souffrance de 18 ans, pas de 2 ans. IDPS viva. Viva. Nayoki de Kondenga Lobi Fati Azan de Koya Kagame te. Ce qui Kagame lobby que Fati Beton n'a contribué. Je suis prêt à travailler avec Félix Tshisekedi. D'abord, mes sincères félicitations. Il est son frère africain. Il est son frère, il peut dire tout ce qu'il peut dire. Il est son frère africain. IDPS viva! Fati Azabeton. Fati Azabeton. Boyoki binomoko félicitations. Oyo Ewuti na conseiller européen Charles Michel. Alobi nini? Alobi, je félicite Félix Tshisekedi. Je sais que Félix Tshisekedi, il est dans les bons. C'est un grand politicien. Asuki Wanate Alobi, c'est un grand diplomate. Il devrait se vivre. Les gens qui ont lobby, et ça conseiller à l'Union européenne. Alobi que présence na tête de l'Union africaine, je sais que l'Afrique va changer. Et toutes les difficultés parfois qui se trouvent dans tous les 4 coins de l'Afrique, avec Félix Tshisekedi, ça va aller. Il devrait vivre. Ils ont failli lutter. Mais Nayandi que Aopo, Epenge, Mosito, Totikeli bino opposition. Tolingi Tomona, Makasi na bino na opposition. Biso tosali awa bakanga na salakite. Mais basali 38 ans de l'opposition, réelle et sincère. Yo pesa la opposition réelle et sincère tomona yo tondima yo. IDPS viva. Mais makambo ya mutu asali makambo na ya malamu. Yo zo contredire ya babe. Kende oyebisa bafende ya. Kende o manipuler ba peuple congolais oyo baza na kati ya Kidiba que Félix ne fait rien. Lelo Félix batuni Félix akopesa biso bilan na ye ya 2 ans. Félix apesa yo bilan. Kokweyisa régime Kabila, système oyo sali 18 ans na pouvoir. Kokweyisa yango. Ce n'est pas un bilan. Quel bilan encore que toi tu cherches? Un bilan positif. Un bilan positif. Viva! Mais en même temps, Bango va critiquer Fati, Fayoulou Ye, Asali Bandero et Nabatunaye, Asosenga primature comme Panaye. Il est pas vivant. Tu vas travailler avec quel président? Parce que le président Fati a été nommé par Kabila. C'est Kabila qui dirige. Quand tu es en dehors de Kabila. Et pourtant, quand tu es kabiliste, Yozo Lobakia, primature et que de baga. O sala musala nanani. O kobenga Fati président, o kobenga ye marionnette. Yozala na opposition, to lingi to mona makasi na opposition. Yenge to solo banavino awa charge chef de l'État si azu et ça charge mukete. Na lingi na ye bisabino que pouvoir ya Union africaine c'est 1 an. Mais yo au sali 18 ans. Nini ezanga ki po ozwa pe 1 an au diriger la Union africaine. Mais parce que toi tu es Rwandais, tu es venu nous piller ici, tu es venu nous tuer ici et tu ne mérites même pas. Mais Oyabino
te na ye. Mais bino bozo kosa ba Congolais awa. Bozo kosa Congolais na moyi na tongo okeye pa Kabila. Bozo kosa Congolais na moyi na butu okeye pa Kabila. IDPS viva. Viva. Fachi beto azoke. Destiné ya mutu bakata ka wote. Pouvoir de Fachi azana ngo eza pouvoir ya 2011. Ya Etienne Tshisekedi. Omoni na mokili awa, mon frère, ma sœur, salaka effort ya kotika trace moko boye. Etienne Tshisekedi a laissé trace ya munene de mwana na ye ya zotika ba trace. Boyoki Herman Cohen alobi nini? Alobi félicitations, mes sincères félicitations à Félix Tshisekedi, président de la République. Mais yo awa ozokosa biso ndenge ozokosa. Na makambu oyo etali kanam bomoni makambu ya shebe bandeko. Dossier oyo ezalaka banda kala balobelaka yango te. Soki bomoni lelo dossier oyo elamuki etelemi oyeba ke na nsima ya dossier oyo likambo eza ezali. Mais likambo, il y a des commanditaires. Qui sont-ils? Qui sont-ils? IDPS viva. Viva. Kabila Mukama. Mukamate. John Numbi Mukama. John Numbi. Na oya kufa oyo amidemi kakiwana. Kayimbi. Bazalaki na plan moko mabe. Mais oyo zalaka na kati ya loboko nzambe boyo boto na ngoza la difficile. De yango omoni babundi bango moko bazokweya. Nabila na kati ya bila tala lelo tangoma. Tango mamba est devenu tout petit comme ça. Ce qui bolandi ye bien na ba déclaration na ye bokomona que l'homme a failli. Il a pleuré. C'est pour vous dire que d'ailleurs boyoka kibino moko fier qui te qui derrière la montagne il y a une montagne. C'est ça la montagne. C'est ça derrière la montagne. Si na répondre Olive. Koyebisa biso que Kabila c'est un soldat. Kabila c'est un soldat ce qui de formation. Et ça kolobani Olingo Oka alinga bandisa biso que boyeba que Joseph Kabila za soldat ko sala biso ni massacre o yasi asali na este déjà. Et ça déjà. Toza nango déjà. Totambola kanango déjà. Mais yeba que masumu na yo ko futa majisi là. D'ici là, ma soeur ata ye moko Olive le na yebite kusoka kotambola ka librement awa ye paza na ba dossier ya ba impôt et tout consort IDPS viva viva Fachi beto azana kosala musala batu wana balingi babebisa nde morale ya ba mais na minute nazo yebisa bino eza na mutu moko te kobebisa morale na ye. Je vous dis franchement, tout comme ici au Congo, tout comme ailleurs, bayilingi Fachi makasi. Bino moko bomonana. Na Égypte, mundele moko atelemi azotuna mundele mususu alo soki bomonaki yango te. Mais à qui cet homme? Oh, c'est le président de la République démocratique du Congo. Oh, qui est-il? Il s'appelle comment? C'est Félix Tshisekedi. Ah bon? C'est béton. Oui, c'est béton. C'est béton. Sinon, il y aura pour dire béton, vous avez hésité. Tant que vous avez hésité, John Biden a lobby Fachi béton. Mais vous avez hésité. Il a fallu le tozo c'est la bango. On a primature à Zangi Yako. Les lots na basi, les lots basali remise kuna. Mais tango mwamba et mata et kita yako kete prison. Pour l'année. Bien que y ait à l'ingaka de tourner mbo. Malobi, il y a un tatako, ce qui a tatako, ce qui Yamoyi bite papa. Mais na droit baba pilira kayango. Il sera fini. D'ailleurs, la caméra ne t'en fait pas, tu n'es pas seul là-bas. Sentez-toi à l'aise à prison. Tu n'es pas seul. Très bien. Vous êtes nombreux. Il y a des hommes en cravate qui arrivent. IDPS viva. Viva. Oh, tu es mal à l'aise pourquoi? Il y a les hommes qui arrivent
te. Denga nazo ya bisabino que likambo ya cheve ya eza Kabila eza azana kati. John Numbi azana kati. Kabila omoni pona kokweyisa nzete ya munene pona koresire yango kata kaka kabamisisa muke okoresire nzete wana ekokweya. Kabila za nzete ya munene oyo asali 18 na Congo oyo me moyen ya kokweyisa soki Félix Tshisekedi akotaka na pouvoir engagé arme tolingaki tosuka ndenge tosuki boye na ndenge ya malamu te. Il avait quoi à main? Félix Tshisekedi n'avait rien à main. Mais aujourd'hui, il a quelque chose à main. Oui. Maintenant, nous avons toute force d'affronter l'ennemi. Il devrait se vivre. Nous allons les affronter. Et puis, tu peux éliminer, d'ici là, ceux qui vont nommer formateur, gouvernement, parce que ma camboise ou mela, wana ba épée, na mozito pe, on s'attend à solité mon cher. Papa moko ya moko. D'ailleurs, on a passé, mais là, on a revenu dans yango te. On y évite que yo pe prison so c'est là. Au moins na tango ya Kabila te banda ko banga ane. Mais na tango ya Fachi tozo banga Niger. Tu ne peux pas m'aider avec des papa. Tu m'aides. Il ne fait viva. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Eltonstar, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il tire la langue, et ça lui cause la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Eltonstar et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eltonstar. Oh yes, mon climat bimbe yeba. La maman à Londres va confirmer. Eltonstar, c'est le perso des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eltonstar détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produire zo teka na kati Eltonstar. Na ba produit alimentaire, où ya Eltonstar, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tiela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eltonstar. Viva! Viva! Aide best viva! Viva! Fakibe! Bagoyoka nini? Na lobi tambo wa mwamba wa Tambo Alexa! Ayoki nini? On ne peut pas nous intimider! Ce que moi nous t'en bon c'est là il a zo banga déjà. Zo kande intimidation et ande.
bato bayaki lobi te tolobi déjà yoka son na TNT eza déjà opérationnel libetele maboko libetele kisalume mosala ebandi tokokotisa image nano mona te mama na visibilité tokozala na bato oyo bakobanda koleka na baparlement image ezokende ezala ya changa ezala place nyonso donc place tout président avant aloba bokomona déjà urgence nayoka son flash communiqué nyonso avant ekoleka wapi yoka so eza mosika te wana tokobanda kosala concurrence yebela biso tokosala meme baimage toza na baimage potala image na oyo totyaki bachaine mosusu baza nango te omonaki yango te baa nango te na ndenge président azali kokatisa makolo na kalamu na ndenge mokolo ya chichi asali discours na stade ya 20 mai na kozonga masasi ebandi kotoka po oyebaki combattant tata yo soki bazobenga awa soki oza combattant te koyawa vandana papa oyoki ki combattant yango tozoloba lelo soki tokomi lelo koloba boyi tokomi na chaîne tokomi partout puisque nalobaki même image qualité image bomoni yango te image posa liboma idps viva eza monde mobimba bazolana bato angleterre babeni ya france balobi yoka so ukume donc lelo soki lelo tokomi boye puisque tozalaki déterminé tolobaki mokolo idps ekozala na pouvoir lisasi ekobeta pour preuve c'était hier oyo badeloge basoda oyo bazali kokengela kabila na wapi na bachar de combat na bamituka nyonso ya nani kabila azalaki na ka mobimba na glm ka militaire ezalaki na glm zamba nyonso basoda bazalaki bapesi ordre boy awa zinzi akosola te bino nyonso liba tala ere polisi mura azobima alobi tala masa kobosana te zole biso bafufu etikalaki tokende tipo ya tikala aza kolo bazi nyonso batikele ndako na epolele aleyaka kokota ndako yango kabila na niveau na ye azilisele lokola petignasi oyo nsele sokota na 10e ao bakangi yango mobimba pa des années awa ulika te yo nani Fachibe po oyebake fachi tala tuna bato wana lelo bazo conteste Félix Tshisekedi Tshilombo contestation bazali kosenga vérité des îles mpo na Congo siko mpo na Union africaine balobi bakende pa Mustafaki akende koyebisa bango kete vérité des îles fimbu bakolia bakolapa puisque Fachi akomi kokamba chef ya armée nyonso ya Afrique ya continent nini inane papa na inane oyo bato bakoyoka mbuma mbuma ekotoka wane moto ya liboso mpo Fachi ayebiseke te yebake d'abord avant to continuer idps viva nalobaki soki omoni badepouye Kabila cela veut dire yebe lelo bapolisier balobi biso oyo batindaki biso bato yebe nani atindaki bapolisier baboma shebe eza nani zamba Kongo alalaka te oyo eza événement ya ndenge ya libo tala policier lelo babimi
même na RF, TV5, les tueurs de Chebeya viennent de s'exprimer. Balobi biso yo. Boya bokanga biso bo interroger biso to le vérité. Ah, Fatime. Il est politique. Okolapa. Lokola Chebeya babomae. Ba policier ne ba koyeb se biso. Nani apesa ki bango ordre. Lokola apesa bango ordre. Na policier, na mopesi ordre. Est-ce que c'est Bakangi Kabila? Et ça péché? Yoka. Lokola Kabila Sali les le Saboy. Yoka. Kabila a échappé dans un dossier belé. Mais dossier en goy. Madame États-Unis d'Amérique. Alors nous, les États-Unis d'Amérique, nous exigeons la RDC, la justice congolaise, d'arrêter les messieurs Wana Alibé. Union européenne, cet après-midi, nous sommes prêts à soutenir la justice congolaise, d'arrêter les Koulouna en cravate. Koulouna en commun. Waneza acharnement te. Fachi a lobby, oui. To sali na yo, remise et reprise d'alternance, oui. Mais chacun va répondre devant la justice Congo. Devant la juridiction congolaise, il va s'exprimer. Obama combien? C'est ça. Yoka lelo ezali boy. Sirsi ede oy balobi. Police balobi boy. Tozade ya pamba te toza 6. Très bien. 6 personnes. Bazi ba révéler Moutardini lettre courrier ezali président secrétaire des Nations Unies comme nani. Antonio Côté. Ayi président boy. Indela ngai batoyo. Ah, ces pays ezoyawa anime. Et d'ailleurs, tout ça n'est état de droit. Ce qui n'est pas yoka, na niveau facha komi. Ba commando, oy ba kenda information na Égypte. Ba yaka te ba salini. Bazao. Azala kondo. Nikolo go sakanate. Si tu bino ba tu bolinga ka botu. Soto c'est ça, zongandako. Okuta na moto mosusu na tennis civil mais azali suka. Et donc avant de continuer na zo condamné. Et donc esalamaki na Barumbu. Na zolo ba burgomestre Barumbu il faut azala oza. Bakanga yi. Et donc esalami na Barumbu comment bakuluna. Bakuluna na moi na butu te. Bana pe ya basoda ya FARDC. Bazobima, bazosala l'affrontement na la police. FARDC a so protéger bango. Ah. Masa se beti. Erezi ba bakangi ba mosusu. Na sengi bakanga oya pesa ki ordre na FARDC ateta masasi. Puisque mon azali prêt à protéger le peuple, et ça la police? La police, c'est ça. La police a bêti ba gaz pour bâtir comme Kobeta. Donc, bazo bouma, bamitu kaya batu. Bazo bébé se banda kwa batu na moi. Wana bazo le kanamega kete. Wo, Félix Aza est compétent. Ah. Ya muto zo ebisa mutu nyosa azo lingo kosabote. Ya una ebisa président. Ata le dossier ka songo. Na lobby bazoli ngo pede bisote ngopila yebe eloko ezo salama toko permettre bêtise te biso na pouvoir na biso même les autres zolo balikambo salité eza volonté ya bourgmestre. C'est ça. Na gouverneur. Ce qui bourgmestre va débloquer, mito quand même misato.
mpona limete baye batoki basalite nyonso oyo ekohumela eloko bazosala bazolinga kosabote liti ya Etienne Tshisekedi Mulumba na liti ya bakombata ya UDPS yango nasengi kombata nyonso biso na minute oyo tozala éveillé communiquer bakombata nyonso oyo bazwaki basalaka deja basombaki deja baka karta na banini bazoya kotika yango lobi baoyo baza na baresi bakotika nanu ndambo okoya kozwa yango deja awo ozozwa d'ici le 10 sima motema tosala nini tokofilme yambala oyo ekoleka monde mobima papa encore toza na télévision nani akopekisa yango image en deso ngai moko patron bakoyoka nini image na bino yango nalobi toza na plateau bazobenga état de droit moto oyo abotole lupango ya bato oyo azozwa mbongo ya leta koyiba na baposhi kokende nango information yela biso baoyo bazosala tracasserie neme na babiti même na douane surtout eloko tokotelemela mingi na mboka oyo douane il faut douane sur 100 ndenge tozosenga chef de l'état sur 100 gouvernement ezobima bacha 25% po douane bakombata baza libanda bakitana babiloko awa ande soki bato wana bakitana bamituka ebelao bakozwa bachauffeur bakozwa bakombata na mosala chômage ekosala nini oui me bino bozolinga biloko wana etelenga na libanda wana politike ya kabila papa moto abota kabila na yebi te namoni batindilanga video balobi mama ya kabila aza na Dubai batindilanga vrai mama ya kabila aza na pays nini mama Marceline mwana ya kana mama ya kana ya Kazembe lelo tomoni officiellement Tambwe Mwamba oyo azalaki ya droit bras fort ya kabila papa balobi boy lelo eza mardi yaka osala remise et reprise soki oboy okoyoka nini Tambwe Mwamba alebi te tikelanga baproblème yelanga papier lokola nasi na longwe bino bato bozali kotinda ngai faci na longwe kabila Tambwe Mwamba oza très okoya na ino sacré te na lobi boy na ino sacré bato bakoki koya sauf Tambwe Mwamba na Chada ce sont des gens trop très dangereux na Miami na Bosha yoka batuni ndeko moko alobi nani akoki koomela na opposition na mboka oyo balobi ezaka kabila mpona nini aza na mbongo na ye me madidi hotel ya bato faden Samuel Eto'o asalaki erreur ya biloko akomanipule équipe na bango po baelimine biso bomonaki yango te lelo basuki wapi nani salaire yipeshe sevoir bakosaki balobi baelimine RDC siko basuki wapi et puis na 2-0 2 plus 4 ça fait 6 libanda boya bebe tesu bali basalaki bon mpona koyina RDC me RDC eza eloko ya makasi Faci azongi lobi comme président ya Union africaine ntango azongi mama Martha alobi te tohonore mémoire ya Yachichi président yaki awa bakutaki na mama Martha alobi mere yo nde oboti ngai
naye ko remercier yo ngayo yo président ya RDC et puis président ya continent mobimba voilà omoni yo zo sera ide pes mais ide pes ya ane otozana comme kate okodaye puisque facha ko pes ordre ba égyptien ba yebi ko lo bagaka halai bila bazaka motema ya mokuse balingaka badebebe ye ayebi bapesi ye biloko alelisa yango biloko yango nini tomoni na poko awa lokola tamwamba démissionné bientôt na rentrée parlementaire oyo ezokota directement bazosala pétition mpo na kolongola tamwamba humilité akende ko répondre na justice na wapi dossier puisque atosaki cour de cassation te babengaki ye ya ko répondre tala nazoloba union sacrée tosi tokangi clôture mais bao tu batikali na ngambo ya kabila bakobanda kokangama ande ya liboso kabila po yebaka kabila azokangama tuna bagarde na ye baza wapi bapeti nyonso balobi te mwana na mwana yebe bazongi na ka ere bazongi nde babandi kobisa basekret balobi te président peti aza mabe aza mabe abandi kotongatonga yo fort alobaki toya kosala coup d'état lobi heureusement yo timbela alobi te masavanda pesanga nde matière ayaka wana eri nini kabila alobi ngai na jeleme nakotikala koya lisusu te aleka lisusu awo po yeba force a Fachi ntango Fachi alobaki kabila to travailler kabila andimaki blocage bakal d'abord soki tozana kabila mbele makambo mosusu eza na complication oyo eza bor ya nzambe eza bor ya Fachi be eza priere Fachi asalaki alobiki nzambe nazwi kongo natiki na maboko na yo yo nde sala ndenge olingi kosalela ngai kongo yango oyo tinda moto na nkai ya banguna ezikisa bango ande masasi moto totindaka chaque jour soki oza na molimo te koyeba teke nini esalami tala moto totindi eparalise fcc ande nakoki epasana te esale nini bango nyonso babongoli motema président bapromettre ye lelo depuis lundi passé lelo eza mokolo nini hier plutôt na hôtel du fleuve bainvestisseur oyo baye koinvestir batonga banzela ya chemin de fer oyo oyokaki yoka so aza na kati yebe chemin de fer na kosala batrain train oyo bazobenga TGV awa ti matadi 25 minutes 25 vitesse ya lipapa eloko nano mone ndenge ekimaka te bakotya yango mpe na zamba mosika meme awo na gare ekobana koya na vitesse moke me soki eleki kaka bato lisasi ekosa eloko wana bakotonga yango ekozala na balobi boye république nini république nini mimba eza projet ekosala même 30 ans mais ezobanda na mois de mars awa siko 30 ans Fachi akolongwa moto atémoignaki eza kabila alobaki boye union sacrée oyo eye nsima nango okoyokaka ete élection na 2035 2030 Bianchen renouveler une seule fois 35 plus 35 ça fait combien? Ouais, ne Paul Bias bazomema batemema ye na kiti azaka chef de l'état emoko na saso epa na ye asali bafonctionnaire soki élection elingi ebanda
abimisilar a motiver ba fonctionnaire mbongo ande ndebor facha ozanango yango moni déjà tozile ja batalako atala wali bosi muntu akenda ya mafachi lobby na roba ina basi viva mendo ma oranga be ambo ikambulane heme lobby papa lambe lobby moni nango ikasanji kasanji wetu lobby bache mulongo wameni fachia sana babio moko me akenda oseka na ndako Voilà. Au moins les policiers, voilà, faire des ça, c'est là. Le président de la République, Fatima Irizarry, Boshofik, il a pas Fayulu. Il est ça a Fayulu, attention. Il est venu vivre. Et là, bon, on même autant de télévision à l'époque en opposition. Dans le monde, qui ça. Et ça là, et cette zone était tout koufa, mais tout le monde va on est là, basoda, on va donner. Elle facha c'est ici, ce qu'on a commis au côté ce qu'on a ligne, après ça va tenir son bot, puisque mbot a fachi et ça y a boui. A Simbiga Maboko, a Zo Simbiga Maboko. Et Ramoni na Molongo, Amoni Omada. Président, oh, la mère, vous êtes là? Oui, président, je suis là. Atari Boye, Moïse Kassa, Kassa, j'ai gagné un cigarette. Même le président, où est toi? Oh, Mukalenga mo mai. No, mana batala bote. El bolo ni petit président. El moko président kangata boy. Ezo bomae. Alors vite là, on a mis son batotika. Il est humain. Voilà. Mais Mouto basé ko tuka toka. Bazo finga. Bazo kanga. Bakangi papa na ye. Alors bi, ceux qui font ça une dimension embêté. Mais les bateaux bébé bakima. Ça c'est faux. Mais les bébés bakima mboko. Mais présent le bité. Toti ka kolanda ba chasse à l'homme. Mais toti que le justice c'est ça la nine. Ya moi justice sango le loyer. Ba police ba oti wa. Wani zabora kora mikora ko. Ya ba ye ba lobi toye. Biso ndeto bo makishebe ya. Bokanga biso to samba. Donc dossier na ye na ya tipo oyo eza déjà na nsela. Eh bazo kanga kaka ba policier wana. Dossier Kabila bakosala simba motema to. Jamais pe kabunde lelo. Puisque
remise et reprise, les lots, et c'est la non seulement dans le Sénat, même dans l'Assemblée nationale. Balongoli biro akala, na biro asika, bazwaka musalete bazalini. Les lots biro d'âge, na minito, bangonde bazali kwa sime intérim, ya Sénat. Balobi boye, tozalia wa traiter matière. Puisque FCC est imbelligé, balobi soki to koti na salle, to lobby, to sa la pétition contre Sami Badiba, to kobima ba traître, faut mettre tika dossier wana echola, to zape muke. Très bien. Sur 109 sénateurs, 64 balobi to sa pour ponta mwam. Akani bisika bika. Yango monake. Donc combattant Bissona Bino, président lobby na union sacrée oi. C'est pourquoi Oyoki président lobby dit j'ai subi l'humiliation pendant 2 ans. C'est ça. Que je ne pouvais pas tolérer. Papa ata yomoko. 2 ans. Wana baba nuko Félix azu diriger c'est Kabila qui dirige. Nyoso wana ezaki ke facha ke ndembango babo mae. C'est ça. Facha le bibo zabana. C'est le bokoyoka nini? C'est là, papa, mon collègue Tshisekedi, on n'est pas professeur Tshisekedi. Les jours que l'IDPS aura au pouvoir, il n'y aura pas de l'opposition en RD. Est-ce que l'opposition est allée? C'est là, papa, ça le marche. Papa, ton lobby, c'est les années. Yambi. Yaka, ça la marche. Yangokuna, ton lobby déjà. Toyoki déjà communiqué à PPRD, ligue déjà à PPRD. Bah lobby to sali, pour lancer message. Toche vente publique, il y a parti politique. Pépé. Baya baso bayako, donc abula mbongo namonda. C'est trop. Yango to lobby union sacrée. Assombi PPRD Arimé. Très bien. Tozala ini Mukongo Muluba Muswahili Mungana betu na moto akanda na zambe wetu kabisa ndio mekomo ekita esika kabila bomba na kimeme na katanga bali freye akende ce pays esika nyonso aza kovanda bato nyonso bazolokamboka na biso bazala basi bazala mibali moto akanda na zambe Eloko na aloba mingi te, lobby. Bakoyoka sa.